obetela biso loka mesit. Yango pena. Siko ya CR7 kota mkoni. Pona bien Messi a Bozo kanisa wana. Messi premièrement Messi ça déjà Massia. Azana ba kumbe bele to benga kaye, to benga ki le lion, El Shaddai. Donc azana ba kumbe bele tout ça ngisela kaye. Donc Messi za karaté o ya Barcelone te. Ya te poka kanaza fan ya Barcelone mo Messi non te. Et ozala ezana tamoko ngambo na okuna ba gagner. Donc au moins match qui est bien té, match à vie na yo. Ah ouais. Les autres matchs à terre, match à vie qui est bien té. Salut à tous les abonnés de notre chaîne Aime la Grâce TV. Bye balingaka merveille, bye balingaka instant acoustique. Ah, émission et na mon pépé nango, et na makambu nango. Merci. Na appui à mon sponsor officiel Zé Azaria Bapoma, le cœur de sa femme, maître boss, hein. Donc rata te bani babi ekotaka. Merci pour na appui na yo, merci pour na ngolu. Oyo ozo continue kosa biso bolamu na kati ya chaîne oyo. Merci na AK Pro pour la image qui toko zo pesa biso. Toza vraiment reconnaissante na bolamu. Ya baeba osunga biso na kati ya chaîne OM La Grâce TV. Lelo toza na mon frère Claudio Ndita. Tozana lelo na kati ya instant acoustique toromeka ko exploiter ka ba talent ndenge ka ba mesana ko s'exprimer lelo tozana awana kati ya plateau na biso to yaka mingi pona ko yemba to yaka mingi pona olakisa ba talent. Alors loko tozana déjà na kati ya plateau na biso ya lelo instant acoustique toromeka osolane ensemble na lisungi ya Akapro o ya simbi caméra en côté biso déjà na champ pour que to solo là. Ouais, frère Claude, shalom. Shalom, maman. Merveille. Ba soupçonner le mot babi mikolo ba obingo mais c'est ba aïe. Monica est santé. Nkolo penazo batela, nkolo zo sunga. Grâce à Nzambe za katina biso. Amen. Donc grâce à Nzambe za katina biso, na bi c'est pour toute la première fois to yami on a chaîne Aime la Grâce TV. Et bi pena de l'autre côté to zalaki déjà moi trop. Mais le l'autre za na épisode mon sous ya instant acoustique, na kati pe ya chaîne mon sous ya Aime la Grâce TV. Alors on a 2-3 mots pour na téléspectateurs wa mesana Olanda biso ba internautes ba mesana Olanda biso na chaîne Aime la Grâce TV surtout na émission o ya instant acoustique nini ba koki ko retenir pour na frère Claude Nzita. Ya premièrement na pesi ba na Nzambe mbote esika bazali et ba shalom na bango ezanga indeko Claude Nzita na zapena ana Angola. Donc lelo ezalaki ngolu ya koleka na chaîne monene La Grâce TV. Oui, était là partout, na Paris, partout. Donc, les gens ont ngolu ya ko zala liboso ya caméra na bango. Na ebisaka moto nyonso o ya ko landa biso et Rolanda biso na après-midi na pourquoi nyonso Rolanda biso donc ozala décidé. Donc ozala décidé parce que ils ont makambo ko salama na mokona lelo. C'est ça. Ah ozala décidé mais frère Claude Nzita batu ba make-up ko tuna na ba par na bango to bi na M2 Pro TV pe ozaki déjà na ngambo wana. Alors batu ba olinga ba yeba est-ce que boza bandeko na frère José Nzita on be comment? Non, toza bandeko te donc ezalaka ba kombo kokani mais et par là et ba papa na biso na bango baza ba mboka moko. Okay. Papa na ngaza muyombe et donc baza parenté na ba papa na biso. Donc il y a un moment combo ya Nzita wana et ce que là mais toza na relation na papa José Nzita. Ah yo poza muyombe? Si c'est na muyombe. Oh gloire à Dieu bayombe. Bayombe bana ma belé kaka. Mais toi qui fait da mingi kande na loba na émission o ko loba mamo ebele te malgré ba ai na olinga to kota déjà na to kota na ndio bona po ba ai wana ebeta mama baku trop babi ba exclamation a bongo na musique eza pas si pour mon ngo mon on capable faire Claude Nzita. Donc eza ba yana biloko mususu oyo bato ba o bazwaka et à quoi interprétons pe na ndinga mabe oyebi signification ya ai na kolo baraka eza na eloko mo benzamba salelinga na koki na ngapo ganga te na tika ai
ya synonyme ya bolamu nzambe. Donc na moni ke lomo na ganga ai nzamba seninga bolamu mugo. Donc na gangi te ete na tika ai. Donc eza comme si loko plaisir mugo na kata motema na ngai. Comprendre? Eza na ngona ndinga mabete ndeko mugo abeta libakute. Parce que na Facebook na ngane su mutu to commenter photo na ngachaka ai donc iza ndinga mabete. Vraiment iza ndinga mabete na bi lelo to bandala nzembo nini? Le to bandana ozali nzambe. Alors na lisungi ya Akapro nande kona biso frère Claude Ndita ba mi balé na bi ke dio ya caméra na dio ya talent ya waye mbaso esangani pe sa wow. Donc wow ngo déjà to lingi to vivre ngo na frère Claude Ndita to skier no terrain pour na mingi ezala koyemba. Donc exprimer vraiment ba talent na yo na tikibino. C'est ça. Alléluia, alléluia. Jésus. Papa na ebio malamu. Papa na ebio malamu. Na ebio malamu, Yesu. S'il te plaît, salanga bolamu Yahweh, bolamu Zambe nanga yo 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 yo. S'il te plaît na yebio na zembo ngaye, na zembo. Alléluia, alléluia. Itangisinga pizzola mobesi nazana basouvenir ya malamu Nzambe na bomba ai il provoque pizzoli pokarate mawezala kiawa tango yeyo bongoli nyonso Yesu na ngai nakobosano ndenge nini pona za témoin ya vie na ngai. Je me souviens encore na lo débat tango ngazita nazalaki Yesu na ngai. Naza lokola sipotero yo ngayo ekipe na ye bazomene atala na mosika boye amoni Messias ese chauffé komiso minu komilobela kotata komkota mbala mosusu soka kota koshanze mata vina ngaye mbala mosusu soka kota koshanze mata libota na ngaye tango namoni ye azose chauffé esemwe tondi motema na ngai semwe batamake komo bibimele s'il te plaît na ebio na zembo ngai na zembo shama na ngai Yahweh papa salanga bolamu Nzambe na ngai yanga bika na ngai na belela na ngai kombo Nzambo yo 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 yo. S'il te plaît na yebi yo na nzembo nanwe shama brose shama na ngai
mokonzi na ngai ye Yesu na ngai kombo ya kotikela bana na vie yoka monene loba bo oyebi papa koki kokufa mama koki kokufa akotikela bana héritage ya mutuka elupango me banoko bakoki koya mpe kobotola tata moso koki kobotola noko koki kowela mutuka me nalingi na informe yo moto ozolanda ngai héritage ya malamu akotikela bana eza kombo ya Yesu kombo ya Yesu ai kombo ya Yesu nana kobotola yango ye héritage ya malamu akotikela bana eza kombo ya Yesu kombo ya Yesu nanu namona te kombo ya Yesu mama leki abotola ngai oyo nanu namona te kombo ya Yesu noko abotola nano ye kombo ya kotikela bana na vie eza kombo ya Yesu eza kombo ya Yesu desinfectant ya babola eza Yesu ai si te plena e mio na nzembo ngaye nzembo shama na ngaye shama Amen, amen, amen. Merci beaucoup, frère José. Et frère Claude, on dit. Et les kanakaka. Maman, merci beaucoup, frère Claudio. Nabi ke obayo ke ma talent oyo. Lelo baza satisfait à 100%. Et si nabi so eloko ke ozala mana likabanza menga mona santango. Mais na lobite ke frère Glody Kumbwa sa azua. Ou soit sœur Sophie à Gabriel passe à azua. Ou Suzanita Doseo à Salazua. Parce que Nzambe a pesa mutuna likabonae. Alors par rapport à Nzembo, inspiration nango utela ki wapi? Ya inspiration ya Nzembo oyo eza pendant 2014. Et c'est là qui déjà inspiré au Nzamba sunga kibiso totali banzela to utsina Nzambe et biseka pe kolom mabiso ya ngomoni lokwane mataki suna motema Nzamba pe so Nzembo oyo to komi yango to sali yango et invitande komoko aya ayemba na kata Nzembo wana le frère Michel Bakenda temba na Nzembo wana donc c'est ça donc pour la Nzambe il faut d'abord ko koloba maramonza mazo sala mingi na bafina biso donc tokoza ba ngate donc ceux qui na lala qui na tongo na lamu qui na zuli parfois na komisa Nzambe on prend des ans na batu belé na moment oyo eza batu so bakufi na nzala eza na batu mususu bazata le côté donc c'est ça donc bola Nzambe il faut quand même koloba yango nyonso faut ko yemba apparemment Nzembo yango na obetela biso loka mesite yango pena siko ya CR7 kota mkoni pona bien Messi a une balle asalimo ba dribble non veut dire écoute kaka exacte Messi obino bozo kanisa wana Messi premièrement Messi ça déjà masia azana ba kumbe bele to benga kaye to benga ki le lion El Shaddai donc azana ba kumbe bele tout sangisela kaye donc Messi za karaté o ya Barcelone te ya te poka kana za fan ya Barça ya mwe Messi non te bilo mo pela ko kote ka mpe na ilo ka balle pe bimi na kati te ilo ka balle te Messi za Nzambe comprendre et ozala ezana tamoko ngambo na okuna ba gagner donc au moins match ikinde bien te match a vu na yo les autres match a terrain match a vu no ikinde bien te mona masa nga to zaki na donc hein mati ndeni ngape koto yo donc kimutia mabe donc mona mutu muso ko tsaki mutia mabe lo ko tsaki mutia mabe te mais nzoka nde tano no ekokiti tozana na première mi-temps
Les temps où on se réchauffer donc il faut que ça moi chata moi bidon pour moi checker. Donc c'est ça. Oh merci beaucoup mais apparemment ba nzembo non soto kaka ba mélancolie mo boy moi ko kolela mingi bon kolela c'est trop dur donc et puis ça moi mawa voilà et puis ça moi mawa apparemment vibration pendez à la tia ba louange mais trop ils à la kaka adoration to ka mingi. Non tous en abisso bena partout donc eza musana biso louange to betaka et louange na adoration c'est une même chose donc to betaka et mais premièrement c'est là comme sur l'autre c'est basé na mingi il faut que zo oyo zanango opesa pa peuple moko oaye donc parce que zana mutu mususu akoya kana église ayena ba problème na ye ba ni tout ça yo ozo ko adorer nzambe en fait que quelque chose c'est ça na vie maman on est même na témoignage tout le monde déjà na concert ndeko moko ndeko Glody Kombo donc lipasa la taille adoration donc yana mutu moko yana problème au côté lungi ko kanga na ba problème mo ileki mais era ya kutani ba ebisiete kozelati donc c'est ça donc era abimi na loko mona mutu habité frère Godembi kozelati tu vois abimi na loko mona mutu parce que ayebiti tanangai nani kokiti mais esa nini ekoka nzambo osala kaka sikoyo mais pourquoi na nzembo yo choix ne portait qu'à sur Michel Bakenda parce que bon na yena penser à nzembo c'est aza ndeko nangai depuis Congo donc yaki na mboka ayibisinga nzita ozana ba nini banzembo na sesi nazala na banzembo aggravation nangai déjà bon pour mes athées na ke Congo il y a deuxième tour il y a photo tout ça les lots mona yo dans na cadre ya vous avez proposition na yemoko dans na cadre na ye ngape sala ngape moi bien donc muto fa ino ka bo frère Michel Ebusio tenzita donc ni na yepi na bu binga d'ingénieur na yo donc na to yemba no na studio banzembo ça si banzembo ça c'était pas une façon pour toi peut-être au diembela na succès na yepi d'autre part maman elo na nina loba siko yo moni grâce ba profiter nango comprendre au moni muto azana grâce à nzambe faut kangama na ye pour mususu na simana ye yo poko kende comprendre donc kangama na mutu ne sauter donc so moni muto nzamba tio pembeni no c'est que te lipambo no pesa wana pesa na cadre bon mais bozala apena na frère Glody pourquoi pas ozoki pe frère Glody que non to ça la pe fit na nzembo langa oyo frère Glody donc to sala ne ba fit singe belé na Congo OK donc aza ndeko nanga te kamba nous na kutena ngola te c'est mon frère donc mais vous savez ba fit belé na Congo awa boboyi ko sa fit jana nzemo moko boy to graver to gravon beka to yemba na ye eza nini yawe oza pole nanga donc to yemba ngona frère Glody donc mo fada nanga ine na ko yemba te na album nanga bayo kanisa bino ba pede pamba tango benga mufada nayo donc moni soki onction là les sika moko sala elo mobo biso za bon donc ngana lali na mbetu na mtu na samata te donc faut à Glody so Glody lali ngafina mbetu à Glody ka sona la donc to profiter na ba onction na donc moto Glody za na ngana za ngesa mo elo moko assez ngape na yo profiter na onction na mais pendant ko nebi semble ba très étrange mais ngala linga pe onction na yo profiter na onction na pour yemba no pesa la bien moni onction tala soza na onction te leti na mona sala isala nga mabe na quelque part ozo sala musala mbato tala obo bon parce que eloko est important na vie na biso il faut quand même faire des prières faire des prières conduite na nzambe relation na nzambe oyebi lelo to kesika mo bo na frère Glody to kenda activité mo bo donc to komi na salle donc oya kiti wa matima mwe salami ona do muna suka batu so yego zinga bino bani baye ba tu na secret na bino zaneso secret za kama maombi c'est ça maombi à chaque temps donc pendant 6 mois azan dona lo bon pendant tout ça là 6 mois pendant banda bakanga be église tout ça là sur la position tout ça là ba activité c'est ça. Alors on attend un confinement oyo nzembo nini oyela ki on inspiration plutôt kota nango déjà na deuxième chanson. Attends confinement nzembo yela inspiration ça pasola lola. Yango to kota nango bien ongo beta biso moi vironga deuxième ya ndenge mususu.
surtout au côté nango to côté nango après musu pour na kata confirmer ça na banzembo ya ki tellement belle. D'accord, le quoi na instant acoustique tu as toujours quand on a droit à 3 chansons donc tous les cadres la deuxième chanson. Zalara 3. Tu as la 3. Et les nango à 3 chansons. Okay. Encore bus et encore bus to ya nango peut-être na plateau à merveille mais la grâce. Ah OK, merci. D'accord, comme ça tu écoutes la deuxième chanson. C'est bon. Pasola lole tolingi tomona yo fombola lole tomona bika mwana yo pasola lole tolingi tomona yo Yesu nanga fombola lole tomona bika mwana pasola lole tomona nane fombola lole fombola tomona s'il te plaît pasola nanu lola na yo 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 Yesu ay fombola lole tomona s'il te plaît Yahweh tomona ye fombola lole tomona bika mwana yo misiki Alléluia. Yes. Pasola lole tolingi tomona yo Yesu nanga fongola lole tomona bikama pasola lole tomona fongola lole ay tomona ragatwa oh pasola lole Mwana yo nzambe nanga tomona bilembo na yo Yesu tolingi tomona na miso nzambe tolingi tomona na miso pasola lola namona miracle ngai yoyo pasola lola namona bikama ekomba botaka te yazolela nzambe ye wana matina likolo ya ngomba atomboli maboko likolo azoloba nzamba pasola lola yawe esala na mona na miso nzambe otikanga na yemba nzambe oyo Yesu mosali bolamwe otikanga na yemba nzambe oyo pasola lola na yo Yesu nene tomona na miso kitisela biso yango Yesu na ngai tomona na monye s'il te plaît pasola na nulola na yo na yemba na banje lunga ye toyemba elongo na bango s'il te plaît pasola na nulola na yo na yemba na
Aye madame chamaye pasola lole pasola lole tolingi tomona yo ay fongola lole tomona bikamwa oyebinanga na ndako pasola lole tolingi tomona yo fongola lole yes tolingi tomona ay merci. Vraiment, nkolo zolokumu na pasola lola na ebike pasola lola donc veut dire lola et pasuki pendant ndeko moko a Hollande biso na kati ya émission o ya instant acoustique. Alors frère Claudio banzembo o nyonso yembeza na album nini? Ils ont un album Belikia oyo kalaté déjà et la disponible. Tout bien tout préparé déjà très bien. Les albums moko umeli déjà. Et pendant 2017 tozaki na single il y a 3 chansons autobimisaki bato bazwa kango na Celestina na concert leka na Celestina bato bazwa ba CD wana donc siko yango tout ça la finissage album nyonso oyo eza na moto alingi moto azo produire album yango eza Kazazola moto azo produire album yango Papa Zola et mutazu charge à Makambango donc mais pourquoi 18 ans ebele bongo? Bon 18 ans ebele parce que nazalaki ponanga moko j'ai pas convaincu à kobimisa album nyonso donc il est prévu na salaka ba single na ngai na betaka ba concert nde na ndako beta donc ce que comme na tamoko boye na mamuno soko sala fo ka nzambe na ko bimisa ngo pe boye mona pe esaki tango te nzamba ba ko bimisa yango mais lokola nzambe ici esaki biso donc ezalaki prévu ezala na année oyo et malgré pandémie oyo ko kanga biso donc to bimisi yango te mais tozaka na se ya mabondeli tozobondela nzambe atambusa biso lisusu bien parce que na yebi 2021 donc bato bazozwa album oyo elikia bakozango na ba plateforme ou bien na CD na ba support bazongo na ba plateforme nyonso en plus bakozwa yango na ba CD boso tosana no sortie officielle nango eza na ba plateforme après tosala date oyo ya koteka CD et Rosala donc ici que Rosala bino pe Rosala wana to sala ngo ba conférence ya makasi donc bogoya bokomona ndenge musala esalama c'est ça. Zambazwa lokumu alors pour na contact na yo na ba nyonso ba kozana posa ya ko soutenir yo na misala ozo sala ya Elikia ya album Elikia contact na yo ba kozwa ndenge nini po ba appuyer ba soutenir yo contact na ngai ezali pour kozwa ngai so ke na page na ngai nano ya Facebook yokomi adorateur Claude Nzita okomeni ngozongo ke na Facebook na ngai pe okomeni ngai oke na Instagram nango okomeni ngai Claude Nzita donc numéro na ngai pe za wana sur WhatsApp numéro na ngai za +244 39 68 78 +244 26 39 68 78 donc au cause on a un appel normal to communiquer na WhatsApp donc na pena disponible pour na ba événement ba event tout donc on est là numéro pesawana rozwangai donc bato à Paris pe so niveau zwangai boye na la Grâce TV pe kaka numéro pesaka wana boko zwangai donc nkolo ozanga te na ko mettre na beso bato ba soutenir biso pour na musala oyo donc oyebi oyina musala auto sala et to lo bango na musala nzambe bato bafinga mingi mais bato soutenir biso baza moke donc o amoni nzamba kutushe ye ozana quand même ça duna yo nini o ko pesa biso to sala musala oyo osungi biso numéro ezawana so numéro ngele kito bengi na la Grâce TV donc ozwana ngai c'est ça merci mais na kati album na yo osape mabanga ba dédicace bon dédicace to ba bima baba wenge pe ekoti lipe bino ba frère
Voilà, akapo elengi. Yumo bena telani na Mon question ekoti toujours papa babi kuna poto na poto. Soki libangi kokota wabia. Potani na impasola lola siko na imba pasola lole je n'ai pas pizza mapambolo. Non. Ekoti la wabi. Abeda sumuntu na mbongo. Te libangi ekota te parce que bon qui ezalango tout pesa biso benga ngode banga tout pesa kande ba ba merci na ba soutenir biso ezakana CD. Tout ça qu'on a ba CD, tout ça ba remerciement, tout ça. C'est ça. Ya ngona muntu ya te libanga non. En plein concert ndé na moni mama na ngamoko papa na ngamoko mama nani nzama pambola yo. C'est ça ezalango pe lisumu te. Ya lisumu te. Moto akanisa liyo azo mériter pe yango. Merci beaucoup. Donc, na troisième chanson na yo et puis na ba dédicace no bois quand on na kati. On a habité bois on a kati nzembo mais tant aussi sino ko yemba au sal no ba dédicace na yo et puis ya batune so ba soutenir kayo. Nga déjà nazo des annoncer émission nanga na ngambo nanga donc na pesi bino merci na ba oyo nyonso bo soutenir nga. Là je vois directement Adama Domingos, hein? Les luxueux, Namoni Bongo Sakimaya Alberto, l'homme qui respecte les anciens. Merci na ingénieur junior Assani. Namoni Bongo Christelle Betamo na mon cousin propre, le Dika, Nixon Zola na Katamata di spectacle. Namoni Bongo Mokesho. Mon question, Nzambalo la combattant de lutte, tozaka awana, donc tozo continuer au bunda bitumbo yo, veut dire merci na sponsor nangai officiel, la chaîne M la Grâce TV Azaria Bapoma, maître boss, babi le cœur de sa femme. Merci pour na bola mozo sa biso Alexis Yamamoto, l'homme de saleur, ba ibinga ba plan quoi. Babi nyoso to tiki na maboko na yo, na bi que toza vraiment et belé à ko soutenir en merveille. Alors, on a tiki bino na frère Claude Ndita, oya ko sepe sabino. Musique ko kiko deuxième muke. Au deuxième muke. Merci na bandeko balandingai dans la Grâce TV. Et premièrement, nous avons moi rapide na pesi mbote na mon père spirituel le prophète Jérémie Sikonda Matondo Yesu. Na pesi mbote na maman Anto na Paris, na pesi mbote na famille Munzela na Boston, Grady Munzela, Christina Munzela, famille Mobima Munzela, na pesi bino mbote, na pesi mama Botangai mbote, mama Nsimba na papa Nangai, mon ami Claudie Kumbu, na pesi mama Sophie mbote esika zali, do ba collègue na nganyo soza na esika oyo na bosanité ba na Nzambe nyonso donc boza ana motema Nzambe alola akozanga te na pambola bino. Merci. Yo zali Zambe nanguya masia nanga yo lati kembo lokolelamba masia nanga na sanjola yo masia nanga na tombola yo masiana sanjola mana yo sanjola ma yawe sanjola mana yo ni bangana bikeke nyonso lo memo bani sanjola mana yo Yesu sanjola mana yo bongi na nkembo na yo elombe mobali yawe sanjola mazamba bomo Yesu nanga kumisa mana yo kumisa ma yawe kumi ya nanga sanjola mana yo yawe san wata come on, feeling. Aïe, maladie ezanase, ale ezanase, Covid ezanase,
eza na se. Yesu aza likolo. Yesu aza likolo. Corona eza na se. Ale eza na se. Corona eza na se. Ale eza na se. Yesu aza likolo. Yesu aza likolo. Bina. Si. Gaja voilà. Corona eza na se. Ah, et voilà. Eza na se. Eza na se. Yesu aza likolo. Yesu aza likolo. Viva Zamba pambola bino. Alléluia. Zamba de Gausa. Maladie eza na se. Yesu eza na se. Yesu aza likolo. Yesu aza likolo. Yesu aza likolo. Yesu aza likolo. Yango tolobi sanjolama. Sanjolama. Engambe yawe. Sanjolama. Kumisama na yo vandina wende na. Shama, shama, shama yawe. Alléluia. Yes. Que Dieu vous bénisse. Nzamba lola pambola bino, nzamba lola salabino bolamu, na lingi bino mingi. Alain Pro. Aga Pro. Ah, merci. Nzamba pambola bino, bokende liboso. Merci.